troisième mois ya 2017 nde kamwina sapokangaki mboka o biso tozalaki po tokimaki na bazamba baye koluka biso balandi bato bakimaki nde babengi biso tozongi tokoma ofanda na bango namoni babengi nga mopanzi balobi yo esengeli tokata o mutu nde bapesa nga punition babeti nga bafimbo ya machete na makolo babetaki nga 5 banzoto kaka elali balongoli mitu muluba moko tomona ebembe o muluba bakotele babomi ebwe pa le peuple ya Kikwiti jamais totikaki komona yango te. Mbote Nabino lisusu bozwami ebele à travers la République démocratique du Congo. Pelibanda ya mboka toujours na cadre ya ba information oyo toyaki koluka awa na ville ya Kikwit. Kasi tosali pe ba émission mo kili kasi lelo tomemeli bino ndeko moko azana histoire na ezali très particulière par rapport ya parcours ya ye kokima guerre ya Kamwina Sampona Kasai pe koya ko se retrouver awa na ville ya Kikwit. Maintenant, on a aussi un abonnement pour s'abonner massivement na Congo et Sengo Télévision. Puis on a aussi un abonnement pour partager ma vidéo na biso. Déjà sur ma page Facebook, vous voyez qu'on a plus de vidéos par rapport à séjour na biso à la ville. Il y a Kikwit kasi na pesi d'abord binombo tebele. Bozami na Paris, na Belgique, bozami na Londres, bozami na Manchester, bozami na Congo, bozami na Afrique, bozami na tous les 6 continents. Oyo eza ko contenir mokili mobimba to pesi bino matondo ya mingi kasi ya mbona ye bako bande émission na ko senga na pesa mbote na invité na nga on a ye puis to solo na ye makambo itali présence na ye na ville ya Kikwit parce qu'il vient de quelque part, il a été victime ya guerre ya Kamwina Sampu et puis a se retrouvé na Kikwit balobi na Kikwit ba luba ba bomi bango pa bato ya ni ya ba pangistanais. Et il va essayer à couper sa biso moi historique mouké à parcours na ye ya kolongwa Kasai pe rekoma on a Kikwit avant dit comment et aza ko vivre ndenge nini et bande konanga o bino toujours bo accompagner ka biso à travers Congo Sengo Télévision bo accompagner ka Julio Mtoto azali coordonnateur ya ba Kolomboka tant que aussi citoyen et journaliste mais kasilelo minga kolobezalité parce que toroti qu'il a ene maloba a expliquer biso et tous on a besoin de apporter toujours appui au nous sur salon pour na biso tant on a un problème particulier il faut toujours apporter en plus de comboté kombo na yo kombo na ngai tonton Olweme ndeko tonton Olweme ezana isengo mingi ko ya ko se retrouver à la Kikwit na yo longo to kolinga obetela biso lisolo parce que au viva ki guerre Kamwina Sampu et banda ki ndenge nini pe komaki comment yo ba arrêter penepe ba bomayo pour que ti okima ya petit ki ça nani plutôt Kikwit. Bon ngai vraiment en tout cas na botami na Gishasa na kinwa na koli na kacha Gishasa na koli na kacha Gishasa mais na koli na kacha Gishasa mais nani résidence na ngai penza esika na fanda geza na Chikapa na Chino tande esika na ndeko fanda. Bon to bande ko lukambongo nde kuna penza esika oyo penza siège ezali esika penza résidence eza pona parcelle nanga ezande na kati ya mboka wana na zolo ba Chinota na territoire Kamonya na Chikapa. Bon to fanda kuna to zala kuna penza malamu mingi mais to mona ki na année 2017 ba guerre ekotaki ya Kamwina Sampu ndenge longwa yikota kananga eye ekomi sumbula na ndenge kokota mboka biso tozalaki. Bon à partir le 27 ya troisième mois ya 2017 nde Kamwina Sampu kangaki mboka o biso tozalaki. Bon tango kangi yango pe entrée ezalaki te sortie ezalaki te nde tokoma ko vandaka na batu wana moye tokimeza te toza donc surveiller. Bon tomonaki après 2 semaines et demie basoda bakota ipona kosala intervention kobenga na bango mais force wana oyo ekotaki ekokaki te nde boye bango babundaki mais bango nde bazalaki na victoire nde boye biso bato tokimaki ntango bango bazwi victoire babeleli peuple bozonga awa eloko moko te nde tozongaki tokomofana na bango
po tokimaki na bazamba baye koluka biso balandi bato bakimaki nde babengi biso tozongi tokoma ofanda na bango. Mais à partir les premiers, il y a 5e mois, pardon, il y a 2017, des forces makasi kota qui ont des salas pour biso to bimalelo koto. Des forces wana tango kota qui en fortimé salami to kimi biloko nyonso etikala na mapangu na bandako biloko nyonso nde toyaki ti toye refuge awawa na ville ya Kikwiti. Tango mpe tokomi bayambeli biso kitoko. Tant que bande koya na nzela eza na nzela tokimelaki en tout cas kuna ezalaki moye te bande koboma bato kaka na désordre nde tant tozoya tozalaki bato mwa mingi nde babandi koverifie kokontrole biloko tozalaki nango nga kuna kimaka te eloko moko te namoni babendi nga mopanzi balobi yo esengeli tokata o mutu nde bana wana bande kokata bato mitu bande kobenga bango bayamama ya basi bandi owelela mpona kokata nga mutu moko azosimba nga azoloba oyo kangulube kimpebe donc azoloba na chiluba ke oyo ngulu kitoko akokata mpenza mutu. Bon bakoma owela nga wana mosusu alobi te yo bomi mpe ebele etikanga na boma oyo ezalaki vers ba 16h nde chef na bango azalaki wana ayembango alobi botika mutu aza innocent soki bobomi ye nga na bino nde boye baobabi te esengeli kaka toboma ye ye alobi soki bobomi ye nga na bino mpe tokobomana nde abite bopese kaka punition nde bapese nga punition babeti nga bafimbo machete na makolo babeta nga 5 nde baisi nga telema oza makasi oza penza na nzambe ya solo tala baninga na bino kuna nde tosali bango kuna place totala mopanzi babibembe mitu eza te banzoto kaka elali balongoli mitu nde totelemaki wana tokomoya na sengi bango merci ale nalati basapatu nde tokomoya ti nde tokotaki Chikapa na nde toyaki na ville ya Kikwiti. Vous en avez combien? Nazana bana 5. Vous vendez à Kikwiti? Bon, na Kikwiti to fandi na Ikuide na hôtel Bisala Sala. Ils ont un sangomo que zotamba na Kinshasa que baluba obino boza a ba mabino pa bandeko ya bato bandeko ya ba Kikwiti ba makibino baluba. Yo za muluba ko isa batu nini ba bazolanda yo. Bon, en tout cas, on les a ba fausses informations. Ah, ils ont muluba morote ba boma na ville ya Kikwiti. Bato bakufa na ville ya Kikwiti ezande ba kolomboka bato ya Kikwiti nde bakufaki na mokolo ya ba proclamation bango nde bakufaki bao bazalaki na prison tango ba population yaki babuki prison bato bandi kobima nde bato basoda bande kobeta masasi na nzoto ya bato bande kobima mais pona muluba moko tomone bembe o muluba bakotele babomi bwe peuple ya Kikwiti jamais totika komona ngote. Bon, si yo tiki nyonso kuna na siko zalaki otiki ndako na yo otiki babibole na yo babotoli mais maintenant qu'est-ce que nous pourrons retenir oza ko vivre ndenge nini? Bon, awa vraiment en tout cas eza moi pas si mingi to vivre ka par la grâce de Dieu. Bon, tokendaka ye moko na bangambo akwenge kuna ye moko oluki mwa manyoko oye na ngwa oteki nde esalisi na ndako ya mingi pete amukie kaka. Mais souci est à Kasai. Mais bon, un message par rapport à Bandeko Bazalbako Rolandayo, parce que ceux qui ont aussi chance quand même à Kosolanayo, et bon, qui chance à Kubatwa Kabango. Parce qu'on ne comprend pas le solango comme menace, on n'est pour beaucoup à peine à Moko. Bon, histoire comme menace à Pouvisika de Zala, il est Holanda qui a chef de groupement. À Kofi, à Tiki Testament, mon année des fois, Zoabo Konzi. Ndenge tolandaki histoire nde bande ko esa biso kuna bon famille élargie na ye nde bawelaki bokonzi na baweli bokonzi wana bango bazalaki na mbongo mingi bazoke ko financer bapesi bango raison kofunda na gouverneur ya kana ngasera kande mu pompa nde azopesa bango raison ye mutu aza na droit ya bokonzi na ye bazopesa esko tort nde boye azalaki te po azalaki d'autorité traditionnelle en Afrique du Sud nde boye batindelaki ba policier pona okeko kanga ye bake bapanzi ndako na ye biloko ne nyonso ya azalaki te ntango ayaki nde amoni makambo wana nde basalaki azwaki kanda mingi nde alobi bao bakokota po baya kokanga nga fo koboma bango nde azwaki bakisi alatisi bana mboka boye bato bete masasi ezozwa te nde ntango ayaki batindeli ebelema bake kozwa ye bapolisier abomi bango bana mboka babomi bango nde bandela bitumba mpenza yango wana batindele force mususu abomi
bon nde baya kotindele ba FARDC to bakoki kuna ye azali na force mingi azozwa bambuma mosusu ezalaka na zamba ndeti matongi azobamba na mutuka ezozika donc azali na force mingi nde akomi koprogresse ti kokangakanga bavillage bana mpe bazoke komitika bango moko bazozwa bateme azokata bango banzoloko apakoli bango bakisi babeti ye masasi ezozwa te babi oza deja baptisé kende bunda bitumba wana bakebunda donc bato bande kokezwa bateme kuna ba 5000 personnes ba 3000 par jour bato bakufaki mpe ebele kuna mpe na bana yango bon bakufaki mingi a partir baye kotrahir babiloko na bango ezali su na force te mpo bakotiaki sikoyo guerre na bango ekomaki tribal na zone ya Chikapa nde a partir bakota zone ya Chikapa bazalaki su na force te mpo guerre na bango ekomaki tribal donc bakomaki kobunda bakomi siko kobo ntongo batiaki bachoko bazala mpe bachef de poste na bango bachoko mpe siko bande koteka bango mpe plan a partir wana bango mpe bazwaki kanda bakomi koboma bachoko mpe bayoki kanda ale bakoti mpe balabo na bango nde bazwaki mpe bakisi ya baprotection na bango beti machete vide nde ekomaki siko guerre tribal nde yango wana sikoyo bango bakokaki te na nzela ntango bozali koya mpo bokoma boyaki na nzela nini bon ntango toyaki tolongwaki frontière makolo banda frontière ti tokimini nzela mutenale tobimeli nzela ya man nde toyaki mpo tobima Chikapa tosalaki 1 mois mobima na nzela bana babelaki bwaki bon en tout cas bana babelaki te mpo nzambe asalisaki bango mwasi nde moto abelaki mpo bisika mpe tobandaki kokoma misu bandeko so bana eloko kolia basungi mpe biso tole na bamboko ezalaki mwa bato moko mpo bato mosusu mpe mboka ezalaka likolo donc bato nyonso bazokimaka bitumba c'est que en vrai dire ozosenga bozonga kuna parce que kuna nde bozala bacondition bien kuna en tout cas eza bien par rapport ya awa na kote koluka mais balobaki ke non bino awa baréfugie bautaki kuna na Kasai bobénéficie na mambongo ya gouvernement non bon bandeko na biso bayaki liboso babénéficiaki bamisu bazwaki mwa bambongo baza $50 bapesaki bango mpe biso ntango toyaki eloko tobandeki kolia kaka tobandeki kolia balambi boke na basani batieli bino biloko ya kolia fufu madesu bon biso mpenza bandeko mosusu bazwaki mbongo bayaki liboso mais biso na nsima tozwaki mbongo te kaka kolia sala message mpe bandeko bakolanda yo par exemple ndeko nanga moko ya mwasi aza na Londres mama nanu na ndeko nanga mpe mosusu azali mpe pasteur papa Clovis na ndeko nanga mosusu Dodi Eradi baza ebele bandeko baza na poto bakolanda yo bamama Régine Nyondo bamama nanga baza ebele kuna mosusu na bokotanga bakombo mpona kobatela balinga te babako bango mabanga un message niko kosala mpona bango pour ke bako apporter yo un plus père de 5 enfants ndako ozofutela obaki eza 7000 francs non 7000 francs voilà presque à $5 le mois awa na Kekwit et puis mosala pesa te vous mangez difficilement un message pour na bango peut être moto motema na moko simba et puis ayeba ko apporter au pe lisungi ata ko tozonga kisaka na mingi te en tout cas message na otindela bandeko wana soyo baza penza na motema bonzambe soyo basungi biso et ozala malamu mingi po bible ezoloba malamu kosalisa bandeko na ntango ya pasi nzambe akobosana te bolamu wana donc izwa bomengo na yo pesango epa bato oyo bazangi nde nzambe akobakisa losu ya mingi na bozwi na yo soyo baede biso ekozala malamu mingi vraiment na nyonso oyo baza nango merci tokomi na soka ya émission na biso nini yango osengaki toloba oyo tolobi te oyo moko oloba ngo bon eloko mpenza onga na kokoloba ezosala mpasi ndenge tozoyoka babiloko wana ke babomaki baluba na ville ya Kikwit ezosala biso mpasi mingi tozomona eza eloko moko ndeti kolukela biso ba guerre tribal ezalaka mabe mpo tomonaki yango na bisika oyo towiti ntango guerre tribal ekotaki en tout cas ezalaki mpasi mingi na zone ya Chikapa na kota frontière donc bon moko mpenza ezonga puisque na bandundu na Kasai tozala mutu moko mpo tobalana deja bakasaye na bato ya bandundu bandeko ebele bazawa babali na Kasai bandeko ebele mpe na Kasai babali awa na bandundu su toza ebele donc eloko wana mpenza elongwa na mutu na biso bakongolais ya koloba ke na Kikwiti babomaki baluba jamais totikala omona yango te
Voilà, merci. Maintenant, pour nous recontacter, on peut voir qui pour que, admettons que notre groupe de Kinshasa, maman Nana Bengi, Jules Natindi, moi, 10 euros pour un déconnabiso. Qu'est-ce que tu as là comment pour que bon on est comme là? Bon, pour bon on est comme là, ngai, le téléphone, ils ont reçu le numéro ya Bayer ngai, ndé na koya kotika pour soit comme na maboko ne ya opesa nga pour par exemple mtema mawanda kuneza ya cher mingi mais pour na biso ndé to yaki vraiment mawa mingi akiti sango pona ngai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Tokomi Nasuka émission Toyamba Kinde Konabiso o yazali victime. Et ya guerre ya kamona sampukuna na kasa isika wapi yazalaki kovanda na libota waye et à se retrouver à la ville ya Kikwit comme réfugié, père de famille, azananda kunae, bibole nae kei. Le message dans cette émission est beaucoup plus que pesa espoir quand même dans le Konabiso. Il nous a expliqué le malheur qui les a frappés dans Nzela. Et pour nous, étant que nous sommes Congo et Sengo, tu aurais pu toper ces Sengo nae. Et à solo P à travers l'émission OP Azu à solo et Sengo P on continue cause les Sengo parce que notre but est d'aller à quoi côté le peuple congolais ba côté le mato lingana kati na bomoko ne to ba kotombola mboka Congo. Bo s'abonner belé pour nos kotana contact nous sommes là. C'est vrai que Torozon à Kinshasa la semaine prochaine et que vous avez bien au Kolanda la montée à Malamu, Torozon à contact famille Pesa on a Kikwit au Torope que ça la paye juste à partir de loin parce que Ndaku c'est 7000 francs c'est $5. Admettons avec $50 il sera en mesure non seulement au Futanda que au moment là souvent Fufunda que na bana basani bali le temps que abunda na ndinga ko ba ko lukape ko bonga mapona ko zonga na kasai kuna wapesika zali na libota na famille na epe bozu bon ndako na epe zali na pesi merci mingi na Jacques Ngeleza pe na pesi merci na bande konyon so bakoba ko zali baku oyo ya kolanda biso na kati na Congo Esengo ozali chaîne na YouTube pe na kati ya découverte ya ville ya Kikwit autosalango parce que ba élément moi ebele na pesi bino merci les rendez-vous est pris pour la semaine pour le retour à Kinshasa. Bye bye bye. Merci beaucoup. Merci.